akende ko représenter mboka na biso kuna na Moscou aza déjà à la Kinshasa donc orchestre mobimba eza awa na Kinshasa ma to baki to Rolex on peut na persété to bito la to ya moko ya ba musicien o Ferregola a honoré na Nzembo talaka ba musicien baza ibele aponaki kaka 4 personnes na 4 personnes wana apesa ki pe chance na Ilunga wazali nde wana biso apesa ki chance na Nzembo na bino boyoka a honorer biso ba Kasayen na ba Kasayen et sali biso ka bien sali biso ka Barbara vraiment yango kande totambola nza to kuta na Ilunga bite wa kwetu yaka na photo sola mambo Nzembo et ça biso ka bien yango non sola na no pesa déjà mbote Ilunga bonjour. Bonjour Christelle, bonjour Christelle. Boni. Kitoko, j'ai bien. Bien. J'ai bien. Bien Kandolo, bien ben pression les années. Ferregola lelo na ba année ebele au sali pembe na honoreux na Nzembo na disque impressionnant. Bon, merci na les padres champions d'Afrique. Mikolo Babi Nika. Babi do Mikolo yam to Kangi donc les seuls artistes qui ont représenté ba musiciens congolais en Afrique. Nika Boroni na vient ngai je salue en passant donc merci mingi na bon atali pe kaka tsatali kaka Ilunga pe umeli Ilunga pe ki ba 8 ans mouvement donc na pese ka merci ebele merci pe na ba fanatique na ngai poso eza pe ko ba fanatique na ngai te nde mais eza ma Nzambe merci na les padres na opportunité lelo pesi Ilunga olongole na danse lelo Ilunga chanteur Ilunga na Nzembo donc émotion na ngoka yango na vuma esengo na ngoka yango na Christelle. Voilà esengo Ilunga bino moko boyo qui azalaki danseur bino mona ki na ba clip danseur mais atchaka dia vocal na Nzembo mobo ya mamuka ya okosele so vocal. Bena mutumbo eto la gala yi RDC na gaja gapasu chimushiji chinji jaga pasu chimu kwata weyo. Nyonso bojama Christelle kobalte bayibi nyonso iranyume bayibi zambi wetu tufaluse mashi ibansho yele o wana skozaki chance au Ferregola pesa ki na Ilunga na vocal wana pe tant Ferregola tantaki wana Monique moi eloko aneza moni vuna gete Ilunga pesa mo ba ide Ilunga pesa anoko Ilunga pesa na mutu yango mona ga pesa ki pasona bite to ko ga lingala te so ili te po na mouvement ba to mangala nde ba ibele tellement ngape na ibse preste ne ya boye tellement zanze bo este to ko banda nango munoko ga moko to lingala ga te to ko pesa ngope minoko différent po kineza kaka Kongo za kaka lingala te Kongo li chilubeza Kikongo eza ba minoko zebele yango ngape na chamutu na munoko nanga mboka ntanke Kasayen je suis chauffeur yango na check pe moi ide nanga oyo no chiko yoka sarpe maka munango ba tu va féliciter bon c'est ça voilà c'est ça vraiment yango Ferregola vraiment azoki litoy wana tonga yoka kinde pusaki a peso chance wana ya ko chasko Nzembo na disque à part ça elegana no single muntan to beti wana eleki mo muke single sikoyo ekoya single nga elekana na imba na ngate na binaka na moi générique moko bo mais ayibisanga ba petit nanga yo soza patient na orchestre oyo okobuka makambo bien lelo donc rien dire kini da tombe ponze monanga parmi donc banda les padres banda ko yemba na style toke na ngote donc na minute Nzembo kangi Kisasa Canada bazobenga partout bazobenga donc ba vient na ngai ba Omer Mbula babenga CEO David Kabeya na États-Unis babenga donc Nzembo kangi na minute oyo Christelle na ibisio Nzembo kangi na ndenge ya jeté donc rien à dire merci kana les padres na opportunité de pesingai donc Nzembo ngona population bo consommer yango donc monde entier bo consommer yango bo ka message pe na lobi pe makambo mabete na pesinde conseil Samedi na kati ekelezia kengen sango batamia bomi mwinda bis donc na ko bete mobimba te po talaka émission donc naza mo ba extrait ale wakafuka dinanga wewe ya shete olo binini dinanga di kadidi kengesha Florence ai
ici c'est tola. Ah mwamba yo yo yo, mwamba yo yo yo, mwamba wake, mwamba yo yo, Odete yo yo yo, mwamba yo yo, Chibambe yo yo yo. Donc ezamu donze mo boso wekango wana mawa. Ogolela. Pon mawa mawa. Yo ngana yepsi papi nzola meso sali à toi. To bando quand je mange la petite sœur na phone parce qu'il y a un phone. Akenda on ndenga ba mawa na ndenga na biso siko bakotuna na matanga poleli. Si Christelle omoni mawa biso na lobi teke oso ke kuma sonde baloba so tribalisme te omoni biso baluba temba na biso zana ezanga mawa. Siko na ndenge pe na tasaki pe yango. Na leli telaka na kena ngoli kolo. Nake pofuka to mona muchimbi mumabiao. Udobi mvile gono mugana mwenda. Kabatu baba na mushi muchibutanash. Semina bwi uva kujila kwani. Amwamba yo yo. Ya gola yo yo. Dona kena ngona mawa. Ndenga mawa. Et ça siko bande ko wana so plaisir metaka bata mnom supe balanda biso. Et donc on auto beta siko ko traduire on a lingala siko. Bon, ndenge za wana nzembo. Sije na ngweza donc mutu na ngweza ndeni. Na uchina mwasi na ngai na mujimai. Oye aye mobile. Na ye na yawa. Akumokende ba nini akumokende les clubs. Akende bankosuma. Na betisa ke tour na ninte ngamo betisa ba tour anteke momina nga na uchina ye talaka. Faut alongola mo force moko boye. Mo complexe mo ala nango fo longola ngo. Na kuchina na ina mwasi yawa. Nga se déplacer mon kene chéri nanga yo zalana wana cadre palais nga na kena mo concert na kena mo voyage moi c'est tikala comme ga vendredi azana consuma et samedi yo wana le club dimanche yo na chante mbanga pe noko kaka mo fuite nako muna boye mo sak mo tunanga yango zo pekisa nga na bimaka te balanga la combien salafien na zo selambongo na yo yango muna pesa nganda na lelagiti la lelina la bi ni nango boye et ça le peut presque pas ebsinga faire égal en tant que no cope en tant que leader accompagner bi ilunga lisolo beti atana kinyawa ezali osaleli mwasi makambutu ba visa makambutu ogene mikili mosa fongolo miss donc suka na sujet bande musique banda ezala chéri nanga mupende chéri nanga lokolo chéri nanga bozete biso besi conseil donc bande surtout bande on a biso nga conseil na pesina na bande surtout bande on nga baluba o ba utaka kuna ba ko makawa ba changeaka mais bino bo sana ke biso bato chibau bato chibinji donc bokoma donc bo sana tout donc bosonga na nzela basa baluba bande féliciter bango a Christelle webit moi ça muluba ko tike bo eta 3 ans achikala la bala kabunjole sa vient nga kabunjole sa wale sa pasta alobaka late mukaya late mukaya zela jona yoya ezala sute bashanja balongola mukaya so batika bakomana late mukaya ko bakomana ba string balongola mukaya bakomana ba string donc faut bande on a biso basi ba mama na biso tozonga vuma chabwala conseil vuma ngana pesa ngona balongola mukaya ti balate string baso bashia kotodi bazo bashia kotoyo balongola mukaya bakomona ba string fo nzoko biso toyibike bandaka bakoko papa so akei mama lataka mukaya akangaka makambo po mama ndento ana makambo donc conseil vraiment ngana yembika donc synthèse nzembo na ngabna yango na conseil yango na oyembi nzembo kitoko vraiment conseil en tout cas na osenga na bande ko besoin de so comment titre nzembo Chiluba comment on dit Chiluba pour ba comprendre bien Chiluba ouais ce qui vous côté na qu'est-ce que j'avais dit vraiment bandeko ata bandeko na biso ya mangala ande tulubaka bena kunde to benga bango balelango fort donc to senga bena kuneku sekonde to lobaka bena kuneku na ndenge sko ba libanda ba consommer vraiment nzembo ya ilunga ba bichiluba parce que chiluba atana ndenga ba net ça CD pour tout ça na 3 CD CD1 CD2 ce qu'on nzembo o ngana yembi ezana CD2 donc CD2 volume 2 CD nangweza bleu donc première chanson beaucoup de chiluba wana donc beaucoup de ya ilusinde ya cheta coach à droite donc atalisene peut-être personne côté na buka boy côté na telema boy côté na panza donc merci ni tombo bando yemba na studio boy yemba nzembo ni zalande bon yede likambu mo tellement patron na ngai le padre a tcheda confiance na ngai aloba que te ya ilusio foluka
moi lok mo on to tenga mananu po na orchestre pe rumba leke bele mais to tenga mananu to tenga mananu yango to tenga makina pesa ke moi idée wana yepe à droite ngasko yango lelo bimi boye donc esengo ka ke bele rien à dire esengo ndeze bele encore vient ngai Omer Mboula père double à se retrouver wana donc esengo ne bona na esengo pona boki ba vient ngai bele ba gloire sai ici c'est là petit meilleur gabe yanga chama pe na bosana ki TV na ngai numéro 1 na biso ya Kasai Alphonse Ngoy Gazanji ale sanga wetu sanga balenda na shaka bianza ni tuela Alphonse Ngoy Gazanji papa gabundi walesa Zagariba baba soy ya joka kabengele onde na sukisango elengi balelango trop Voilà, là c'était Ilunga. Merci à Papine Zolamé, son propriétaire privé. Merci à ma copine chérie, moi ça pembe. Jennifer Ikasi, la maman de Janaël, Jana Star, ma copine, baby moi ça pembe Sola, baby Mikolo. Ça rendait au soleil ma copine, ça va bien. Merci à maman Espembombo, baby rendez-vous le 29 juillet, Bongona. Aken Ezakoinda, merci à Aimé Vokababi, moi Sambongo, Lunda, Pamba, donc na Kasa Balman, merci non, merci à Kofi, à Café Mike Ikasi, Jennifer. Au quotidien la façon mon habitant. Merci à Café Mike Kikala, merci à Paul Boang à gaz yo yebe un bon tonton na kata basu sur pembeni ya ba Michel Lemvo le grand saoudien, merci Nayo, merci à Gabi Panzo babi les boss des boss, merci Nayo, merci à Maître Lola Nzouzi Thomas tata ma passe, merci Nayo avec ton ami Roger Kimbukusu kuna na kati ya ba Bela kuna mère double na Bossanioté, merci à Stella Orgazi la reine Elisabeth c'est moi bien. C'était là orgasme au thème Daoud ami solo les mystérieux. Merci Nayo. Donc babongo na Ilunga ba nouvelle ya Moscou na habité. Bon Moscou déjà wana doit na concert le 17 et sali ke batumsu bakei musu batikali ndeka zalaka ya pe ni tant to lo ba mouvement ça et saisongi concert betami ki to ko tala le padre. Nous sommes bien formés par Frère Egola, le padre. Atavia nangai Omer Mboula. Ebi makambo yo, ebi ke Ilunga ne koza soda kemba déjà za na makambo. Kemba Ilunga ba voyage minga kenda te mais to constater lelo oyo. Avant tout non makamba batumsu. Ilunga patience. Ba voyage presque ba voyage belé Ilunga kenda te. Mais tout le monde a kaka atikala ataka ka pembe na faire. Te nga eza voyage nyo sote. Eza voyage mususu na kenda ka mais moi la punition est comme ça là bika ndako to zalaka mo bambebe zalaka papa pe akotala bo affection ya komitetie tigena na ba voyage na donc rien à dire mais tous les voyages nazali talaka na yembi so yembi na kini so yembi voyage zelo côté donc ngana ko bela voyage te voyage na yebike mto salaka liste za ya moko le padre champion donc Moscou kande na kendaki mais voyage no so tikala na kendaki donc voyage rien à dire na voyage solo nanga carrière nanga ndena na sali na yembi na le padre donc ya fiti moko ya kafu boso kata bo savourer yango po musique nde yango na musique to sala kaka chérie nanga na lela yo ozalaga mupende munene boete foto tenga mapete ndenge msusu ndenge petit nanga periti nzele petit nanga periti nzele ne pe kepe na ndenge ne msusu donc rien dire j'ai bien na profiter pe na pesa bandeko nanga moi numéro nangai oh ya ko pesa pe Ilunga moi conseil moi nini plus 243 81 86 22 748 bon na numéro nanga ngona ediki bandeko nanga bele ba pourcentage ko mona Ilunga te number nanga ngona bo benga tusoro la kapoto pesa na ba idée donc quand on peut pesa ba idée quand les ala numéro zara pona ko finga te mais pona ko pesa ba idée moi ba remarque moi ba conseil ça ngate ko ndo yembi boyo kenda orchestre kingani te ngana okende orchestre kingani te ngana zana le padre orchestre kingani te ko constater les o ba mission faire Egola ba komo longwa mingi to mona ki boso zaki ko longwa ya Jenny Atula lelo susu Rizé Agola libanda lisu te Rizé Zali nebika ka ba masa moko bo ba supporter na bango makambo lobi voyage tuzo zana mutema akoko supporter ba shock te mais abosa ni katambola kindeni okoza tamboli mabe o manque respect na peut-être mon consumer bo ya mouvement
faut supporter conséquences. Il y a un mouvement à vocal. Il y a un mouvement. Mutuka o déplacé boy bié o tangiona. Nde atengami ake pa père moko boye. Ana libandi. Père ona boy bié. Bon, à part ça, nous sommes grand complet. Talaga les padres. OK wap. Mutu akangi Afrique mutu akangi. Stena mesana na milelo. Stena mesana na basho. Awazuma kanwa kole lisangai. Talanga nina ko moyemba. Donc Genève mobimbo yoka école ya cheta donc mutupe Christelle mun mutupe na baya comme tout azana objectif na ye so yela ka voyage so ke voyage kimi so yela ka boye mais biso to na zawana po na kol sinan musala langa o tikanga na voyage o salanga boy ça me dit rien je suis là pour voir d'abord carrière na ngande so kende donc carrière na ngande ke ibo na yembi dans les padres classique niveau. Combien de fois tu vas na faire rigola? Papa na Mathias, papa na Colline. Voilà, malé to mo kene vraiment na suka ya émission ilunga. To ko zonga masima muke, to zongi sima muke o biso ndé mbukuta na faire rigola. Bon, quand des alaka singai, bon ngai bino boye bike ngana mwana mbujimai. Ngana ya boye talaka musique ya na capitale. Beta concert moko bona se présenter na salle test. Pasa utala Pecho na venir, pecho na abina boye, te pecho ana makambuna kasi na ye. Donc presa se plan langa ya bisanga pesi nga munda ye boy. Fuza la ka kimia, concentrer na musala na yo, awa kamarade no zate, aboya kabino tu boya kapona musala. Yango nakota mouvement, tam na koti mouvement banmoko na bandi, ba voyage, ba fait spam, na bouge ngana les seuls musiciens au ba présenter, au faire gola à présenter boy na telema boy. Ça sunde so. Président ya Braza tellement pour monanga na podium donc et ça les maté donc nouvellement nazo na pesa yo na nzembo ne disque mi boy qu'est-ce que j'avais dit papa chéri grand donc musicien munene ya nini a féliciter nzembo nanga donc merci na vient nanga yi papa chéri l'homme qui a mine lodan coco mutupamba mais yo le kaka bango tout. Donc na pesi mbote place oza na bureau mobimba vient nga Roger Ngandou. Donc staff na mobimba Musaka donc merci vraiment na reconnaissance. Voilà to komi vraiment na suka émission na biso il ba moko na ba fan o bazola na bino mi pe ba fan ya faire rigola o baza de partout dans le monde pour na Hollande. Ba fan na biso ndeza wana orchestre des eza déjà wa représenter vendredi donc makambo zongi tozo sala ndé promotion ya qu'est-ce que j'avais dit. Bozo ndé tambo yo ka disque na bino. Donc, comme d'habitude. Ce qui est arrivé, va corrompre un débat, commencer à faire un mouvement au NDP. Ah, on a un moulouba, on a un fier magas, on a corrompre combien. Les pas dans un tout. C'est un bébé qui a besoin de passer à Ndumba. On a un Ndumba, on a un Ndumba, on a un Ilunga. Si c'est un pas corrompre. Nekala, mais tellement na yebi eloko na elo. Moi eloko zo mo miseni. Objectif. Ozana objectif te na vie. O betela musique tika na beta. Nga objectif na ngai lelo se réaliser na yembi na cheta. Eza na mutu mo boye na moni faire bote mais ngasi ko na yembi na sa ne fit. Donc tu dois pas vendre le babon mais lelo azali banda. L'homme se lobby pour. Wana na yeza na makambu na ye ngasa makambu na ngalo baka makambu na ngalo. Wana donc j'évite les polémiques et comme boy. Il faut éviter les polémiques, c'est ça bien voilà. Ouais, donc viens ngai Gloire Sai. Ici c'est toi là. Et Nick Josué Kagoudi, le grand frère de tous les jeunes Katangé au Québec. Viens au Gilibanga. Viens nanga Petit Béar, Alphonse Ngoy Kassange numéro 1 Abisso Yamboujimaï. Donc base solide, ya Dada. Ya Thierry Gola, Orly Gola, Papa Douki. Bionic Gola, Matumuna, Nico, donc il va faire un truc tout bon. Donc, pour consommer, qu'est-ce que j'avais dit? Venanga Omer Moula, Omer Abi, et l'homme a café au côté Mikolo. Donc, femme d'affaires, donc on a embigé ça qui togo, donc j'ai qui togo, donc
Christelle, j'ai ça qui toro donc, n'a pas si qu'à Fantine, là, tout, bon, temps, pour savourer qu'est-ce que j'avais dit. Voilà. Ouais. Voilà, là c'était Ilunga. Merci pour la disponibilité. Là, tu écoutes quand même la matin à Toloba. Tu es vraiment en pleine matin, mais tu vois il y a une apercité. On a un bel buneux quand même pour essayer bien. Merci Ilunga. Merci Naban de connaissance. Oh, vous y, Libaku ya Kolandanga. Oh, Abino Christelle, la Rose, le Pont, Mamou, l'Uranium, la presse congolaise. Merci à toi, Papine Zola, Meso, propriété privée. Merci à mon vieux adieu Diogène, Babi Genève Mumba. Merci à toi, Chimène, qui a la ma copine. Ah, la love for you, Yebi, ma copa. I love you. Merci. Merci à Julia Paola. Là, c'est ma grande sœur chérie. I love you, Yaya. Merci, Nayo. Merci à Judith Ngoyi. Masa Pembe. Maman Nick yo yebi. Maman Nick Annick Maluka. I love you. Merci. Merci na ba soutien na bino, merci na ba conseil na bino so bozo pesa ngai bandeko boza vraiment ebele ngala pesa bino ka merci parce que o bosa la comme ba conseil de bo pesa ngai et ça nga bien muso na biso bonga ka ozala ba conseiller loko bo pesa nga ba conseil en tout cas ndima ba conseil na bino merci. Merci à mon vieux paparazzi babi vieux paparazzi via Chimène Kala so moni Chimène Kala moni c'est moni Christelle moni Judith merci na yo. Merci à Julia Paola na Bosani Bongote Daouda Misolo le mystérieux à Stella Orgazi, la reine Elisabeth, merci Nayo, merci à Maître Lolandouzi Tata Mapassa, merci vraiment, merci à Michel, le grand saoudien, la Bossan Bongote, adieu Diogène, Babi Genève, mon bimba, mon vieux, merci à tous les DG, Yebi, ça va Inda, ça va Bardé, ça va, hein, Yebi, mon vieux Junior Wendo, Junior Afula Wendo, de Solo Laki, merci Nayo, merci l'homme de Liboke. Oui, Camille, ça va, Inda. Naboa Mabé, de Félix Oisé, quoi. Merci, Nayo. Merci à Frida Kangabachar, mais là, c'est ma copine chérie. Merci, Nayo. Merci à Ladi Las. Là, c'est la privée des Frida Kangabachar, mais Ladi Las, là, là, fort, que ça, Zouate, mon Yevikande, ça. Merci, merci vraiment, ce que c'est merci, na Anem Lofa, Babi. Mambalo ala te po bino bo sepela asala musane po bo sepela anem lofa wana équipe na ngai na gola mayala musa kitoko merci na bino mutu ça musa kitoko faut encourager pour peser courage lobi osala merci merci à Claude Konka Kakola depuis Soudaf mon vieux candidat to sola qui ana sala ngoka bon pesa et ça pesino bien Kakola yo yebi mon vieux. Merci à toi, merci à Jennifer Ikasi, Mosa Pembe, maman la Jana Star, merci à maman Espem Bombo, et même Voka, bon bah chérie, merci à toi, merci à Papi Voima, merci à Bena Lukeni, là c'est ma belle-sœur, Lydia Mazola, la bossane pour monter Pichu Kinzeni, Maxime Samba, Alpha Tangala, Boza. Tellement belé, fort, mon vieux défaut, bon les cas, puis bon les que la puis vraiment, vieux défaut, voilà c'est mec, bof. Merci à toi, merci. T'écoutez la prochaine numéro émission d'ici là, portez-vous bien, bye. Koinda Mabe était Masole Bandi, balobi le 1er juillet, groupe Nabino Africana. Parce que préparer mon bangé na concert. Bana Paris, Bana Lyon, Bana Léman, Bana Dinard, Bana Bretagne, Bana Nantes, Bana Bordeaux. Filongo à musique na Lyon, balobeza ko yinda le 1er juillet. Ce que ozangi mawatro groupe Africana ils ont organisé maman mon bangé na concert le 1er juillet à partir de 20h jusqu'à 0h. Tara so mundela lobby. Boto na adresse za wapi. Na libulu ya metro